Batata, ba mama, bandeko waboli, umbote na bino. Boye malamu na lingala motivation. Nazali Patrick Chimanga tata mayangani. Mwana ya mama Christine Kala. Lelo tokolobela komibimisa na bisika ya molili na vie. Kozala na bisika ya molili mto bisika ya pasi. Kozala na ngonga ya molili mpe ndenge nini kotangisa na ngai Patrick Chimanga ekoki kosunga yo komibimisa na bisika ya molili na ngonga ya molili mto ya pasi. Kasi liboso ya nyonso bisika ya molili ezali ntango ya pasi na vie. Bisika ya molili ezali ntango ya difficulté na vie. Bisika ya molili ezali ntango ya souffrance na vie. Biso nyonso tokutanaka nango na vie na biso, nto moto nyonso akutanaka na yango. Koluka mwinda na bisika ya molili kozala na elikia nto espoir na ntango ya pasi. Kozala na espoir na ntango ya souffrance na vie. Tobanda na kozwa motuna oyo littéralement. Oyo elingi kolobaki ezali molili ya makasi na resultat molili makasi ezali pasi mpona kosala bokeseni to mpona kosala différence. Ya kodistingue eloko moko nto nini oyo ezali ba possibilité na yo. Mpo ozali komona ata direction moko te. Molili eleki mingi nto molili eleki makasi. Okoki komona eloko te na molili bien sûr. Alors nini yo esengeli osala? Approche nini esengeli yo ozwa? Nto approche nini esengeli yo osala? Approche ezali quelle que soit méthode nini yo ozali kosalela. Esengeli na yo opelisa mwinda na bisika yango. Soit il faut zwanzela ya kopelisa mwinda na bisika ozali mpo molili wana ebanda kolimwa to ekima ekemi. E yo obandi komona na kati ya chambre wana nini ezali na chambre wana, nini ezali na espace yo ozali sikoyo. Wana ezali possibilité ya liboso. Possibilité ya mibale ezali soit yo ozali komi développer yo moko, ozali komi occuper yo moko, ozali komi pesa ba compétence oyo ekopesa yo ba capacité wana ya kobanda komona na kati ya molili. Wana ekoki sikoyo koloba oyo tango mosusu ntango ozali koloba mpona komona tozali biso nyonso kokonte sir miso bien sûr. Kasi sikoyo biloko nto makambo ezali kokende mbangu makasi ke okoki kaka te kokonte sir oyo miso na yo ezali komona. Nto okoki kosala action kaka sir base ya oyo miso na yo ezali komona te. Sikoyo tozali komatisa ba possibilité na biso. Sikoyo tozali komatisa ba sensibilité na biso na ba parti na bisusu ya nzoto na biso bien sûr. Elingi koloba ba possibilité na yo nto ba sensibilité na yo. Sensibilité na yo ya kosimba. Sensibilité na yo ya korealize makelele. Na lingala motivation nasi natangisi déjà ba sensibilité ebele nto ba capacité ebele. Exemple, tozali na lolenge ya kokesana ya kotangisa ba compétence. Compétence ya koyoka kaka na matoi te. Kasi compétence ya koyoka na maboko na yo ntango ozosimba nto ozotouche eloko na maboko na yo. Nto ntango ozali na contact na moto wana elingi koloba sensibilité na yo emati na ndenge yo obandi kopercevoir homologue na yo.
namema yango na motuna to namema yango na question. Kasi ndenge nini moto akoki kosala soki azali na ntango ya molili makasi na vie na ye, c'est-à-dire azali na ntango ya pasi, azali na ntango ya minyoko, azali na ntango ya bwale, ntango ya souffrance to molili makasi na vie na ye. Wana nakoki kaka koloba tozali na ba méthode ya kokesana libanda kuna. Porte nyonso ezali na posa ya fongola na yango ya kokesana bien. Ba porte eza bele, mais chaque porte ezali na fongola na yango moko. Ntango mosusu ba méthode ya lingala motivation na Patrick Chimanga ezali toujours kaka ya malamu te. Mpona kopesa yango na moto nyonso, ntango mosusu ezali toujours en forme te. Kasi ba principe oyo ezali na sima na yango ezali ba sentiment nyonso oyo ya molili makasi. Ba sentiment ya koyoka ki eloko moko ezali ya kokangama mpona yo. Alors, soki na remplacer molili makasi na eloko moko ezali ya kokangama mpona yo, ozomona eloko te, oyebi eloko akosala te, ba possibilité ezali ya kokangama mpona yo. Alors, nini tozali kosala na ba méthode ebele na lingala motivation, ebele na lingala motivation na Patrick Chimanga tata mayangani. Number 1 to numéro 1 to ya liboso ezali fongola nzoto na yo, to fongola kibomoto na yo. Kofongola kibomoto kaka na ndenge ya physique te, kasi elingi koloba kobenda kofongola ba muscle na yo, benda fongola ba tendance na yo, fongola ba poumon na yo mpo oxygène ekota na kati. Elingi lisusu koloba kofongola makanisi na yo. Kofongola makanisi elingi koloba korealize ntango nyonso yo ozali na nzela ya komilimite yo moko, nto komichela mindelo yo moko. Na emoneli na yo ya vie bien sûr, mpe na kopratike yango ntango nyonso. Mokolo nyonso tozosala ba exercice ya kofongola nzoto. Mokolo nyonso tozali kozwa soin na biso moko mpona kofanda na open mind, to makanisi ya kofongwama. Kofongola ya boye ntango nyonso ezali eloko oyo tokoki kocha yango na kati na biso moko, na mokolo nyonso ya bomoi na biso, na ngonga nyonso ya bomoi na biso. Oyo ezali nde kosala ke ba porte na biso efongwama. Ntango yo ozokoma ya kofongwama mingi, ezali ntango okobanda mpe komona ba possibilité mingi oyo ezali wana mpona yo. Esikoyo toloba nanu, nini okoki kosala matisa niveau na yo ya ba activité wana ezali lokola soki olingi ozwa eyano nto réponse mpona moto oyo azali na molili makasi na vie na ye. Matisa niveau na yo ya ba activité oyo elingi koloba lekisa ta na yo mingi libanda tango moi ezali kobima to kongenga bisika bato bazali mingi. Contraire nango ezali ozali na bisika molili makasi mpe ovandi na 4 mire na yo moko, nto bisika na yo moko nto na ndako, nto tango mosusu nécessairement oyo ekozala solution te. Wana elingi koloba yo moko soki okoki te kopelisa mwinda wana na bisika molili ozali, alors esengeli yo omeka mpe otia elikiake ba circonstance zinga na yo libanda na yo ekosunga yo nto ekosiporte yo na nzela oyo. Soki bato nyonso bazalaki capable ya kozala na kolakisa libanda discipline na bango moko, respect de soi, self discipline, tolingaki tozala na posa ya bamateya neti oyo te. Kasi
soki bato nyonso bana mike mikolo basi na mibali soki bazalaki na botosi na bango moko self discipline to respect de soi ke bayebi exactement nini bakoki kosala pe nini bakoki kosala te soki balingi baakomplir eloko songolo nto pakala ke bazali kose concentre kaka na eloko yango soki ke bango bayebi biloko nyonso oyo wana bien joué très bien joué bato ya bongo bazali nto bakozala na posa ya batoli oyo to bakonseil oyo te kasi problème ezali to point ezali ekelamu moko te obikelamu muke ezali difficile nto makasi soki ozali nzinga to ozali entouré na ba environnement différent ekozongela yo toujours na makanisi nini ezali lokola koboma ekozongela yo toujours na makanisi nini ezali lokola kobomba to kozala toujours na kotambola et donc ezali important ya kozwa toli nto mateya ya koyeba ndenge ya kotambola na vie nazongi na motuna ya liboso nini ya kosala soki moto amikuti ye moko na bisika ya molili makasi na vie na ye c'est-à-dire na ntango ya souffrance na vie na ntango ya minyoko na vie kozanga bwale sans possibilité na vie ezali soit yo moko otrouve nzela oyo okozwa mwinda oyo ekongengisa bisika ozali mpo molili esila to ekima esala yango mokolo na mokolo soit ozali na besoin ya lisungi mpe lisungi oyo ekoki mpe koloba na banzi soki ozoluka support nto lisungi esengeli okutana na moto oyo asi alongi problème oyo molili makasi na vie moto oyo alekaki na nzela wana ya molili makasi mpe ye alongaki yango pamba te soki okutani na moto oyo atikala koleka na nzela wana ya molili makasi na vie na ye te ayebi te molili makasi na vie ezalaka ndenge nini nini ye akoyebisa yo expérience nini azali na yango alors na banzi réponse ya ndenge wana esengeli euta na moto oyo azali na expérience ya ndenge nini asilisaki molili makasi ya koleka na vie na ye ntango ozoloba na moto oyo alekaki na situation oyo yo ozali sikoyo na kati ntango ye azoloba na yo ekozala base sur expérience tosuki awa nazali Patrick Chimama tata mayangani mwana ya mama Christine Kala très important mpe tomonani mbala nsima na lingala motivation goodbye.